biso. Je pense tolandi lecture biso nyonso makomi ndenge elobi. Ndenge temi na biso ya tango oyo ezali ke banani oyo bakomona bokonzi ya likolo to banani oyo bakomona Yesu. Lolenge nini tokoki komona Yesu to lolenge nini tokoki kokota na bokonzi ya likolo. Poteste eza molai mingi nga moyena tanga susu ezate. Tozali awa biso nyonso tokutami na elanga ya tata. Tozali na elanga ya tata na tango oyo esengeli ke mutu na mutu amibongisa mutu na mutu ase prepare ayeba ke oyo ngai nazosala lelo lobi komema ngai na nzela nini. Awa tozomona ke musali ya bilanga a prepare bilanga na ye. Akati lokola bilanga na ndenge tosalaka na Afrique. Mutakati bilanga na ye, na tango akati bilanga na ye, azali na posa pe batu mususu baya ko ede ye na kolona bilanga na ye. Yango na lelo temi na biso ezali nani akokota na bokonzi ya likolo. Eske biso tozali kati na esika oyo tozali kosambela, tozali ko gêner, tozali ko prier, tozali kosala nyonso oyo tosengeli kosala na musala ya Nzambe. Eske lobi tokokota tokomona bokonzi ya likolo to bokonzi oyo biso tozosalela awa ezali nango ka bokonzi ya awa na se po ete lobi tomona gloire na Nzambe te. Amen. Na yango awa kolo ya bilanga alobi ke azali na posa ya basali ba oyo bakotelema pona baya na elanga na ye. Alobi bien ke ya futaka na mokolo moko. Ezali te ke lokola lolenge na biso ya bomutu tokendaka musala chaque fin du mois bazali kofuta yo. Me awa kolo bilanga alobi ke ye afutaka kaka mokolo bele moko. Ezali te ke lifuti na ye ezalaka mokolo na mokolo. Apesi biso pema na bomoi pona mokolo na mokolo. Me lifuti oyo eleki mafuti nyonso esuka bele pona mokolo moko. Eske biso tozali ko se prepare pona lifuti wana ya mokolo moko. Ye asalaki elanga na ye posa na ye ezali ke yo na ngai totelema pona tozwa Kongo, pona tozwa mbeli, pona tozwa nyonso oyo esengeli biso tomema na elanga ya nkolo pona tosangisa maboko tokoka kosala na elanga ya nkolo. Alobi yango bien. Na tango azalaki kozela basali oyo bakokaki kosala, me musali na musali azali na musala na ye balingami. Bible lobi moko na moko azali na musala na ye, tanke musala na Nzambe ezali kokufa. Lelo tozalaka na biso na ta ya kosala musala na Nzambe te. Lelo kondima na biso tozali komemela yango na makanisi. Lelo kondima na biso tozali komemela yango na munoko, na ndimela ka Nzambe, na ndimela Nzambe. Banda pe na banda kosambela, bomoi na ngai avansaka te, bomoi na nga kutezonga sima par rapport ndenga nga nazalaki libanda ya Yesu. Alléluia. Me ye alobi kabimaki lisusu na ngonga ya Nenver. Akei kotala bana, eske bana na ngai kino na tango oyo baza wapi? Ake kokuta biso na misala na biso apesi biso exemple ya wenze. Tozali koteka po na biso tozwa mumbongo. Me banda ere wana bozali kaka awa. Eza mawa po na kosambela na biso ya tango oyo. Mutazo sambela azoko mipesa publicité. Mutazo sambela, mutazo gêner. Mukili mobimba fo eyeba ke enteli azali ko gêner. Alléluia. Azongi lisusu na ngonga ya 12 balingami. Nkolo azongi akei kotala basali bazali wapi balingami. Basali bazali toujours na misala na bango. Yesu afuta kasoki osali na lolenge ya lingi. Mesoko osali na lolenge ye alingi te. Nkolo afutaka musali na lolenge asalelaki musala na ye. Amen. Balingami ezali koteya te muteko kotisa biso na lola. Ezali kobokola babola te muteko kotisa biso na lola.
ezali kozala ezali kozala kana ba jeune prière te ba veillée de prière moto ekotisa biso na lola eloko ekoki kokotisa biso na lola balingami ezali nde connexion ya biso na Nzambe. Haleluya. Azongi lisusu na ngonga ya 15 balingami azali komona ke bato baza toujours na misala na bango. Balingami corona eyaki ko paralyser nyonso menzambe ba oya pona muto moko ta komaki paralyser. Minoko na biso ezali kotatola kino na mukolo na lelo po ete Yesu tokolongolaka ya ta mukolo moko na ekuluzu te. Ekuluzu ya Yesu Masia esengeli lolenga mataka yango biso pe tomata yango mukolo na mukolo po ete biso tobosana nzela ya ekuluzu te. Bible ezali kotalisa biso lisese oyo ezali komema biso pe kotalisa biso bokonzi ya likolo pe bokonzi ya se oyo. Eske biso tozali kowelela nini na tango oyo? Bomoi na biso lobi ekozala wapi? Toyebaka yango ke nzela ya lola elobami na Liki 13:24 ke tozali na ba porte mibale. Porte ya muke ezali porte oyo pe kozala pasi pona biso tokota yango, me porte ya munene ezali porte oyo muto nyonso azali kolanda. Muto azali na posa ya louange na kati eglise maza na posa adoration te. Muto azali na posa bate ya yete, muto azali na posa bina na ye na eglise. Mutazali na posa bate ya yete mutazali na posa kende eglise ezali kotonda na bato. Eglise oyo ezali na banzinzi. Eglise oyo ezali ata na eloko ya Nzambe te. Esika bazali kosala miracle. Me Bible ezali koloba na biso. Memi na porte wana ya muke oyo biso bandimi tolobaka. Mukolo moko tokoka kokota yango te. Haleluya. Nzambe afutaka selo misala oyo biso tozali kosala. Eske mitema na biso epusa na liboso na Nzambe? Eske toza vraiment na kati ya connexion na Nzambe? Eske toza disponible ke mukolo wana ke tozali na destination ya komona royaume des cieux? Ya afutaka na tango ekoki. Afutaka te kosali lelo apesi yo lelo. Afutaka na tango ekoki na tango sali misala na yo malamu. Bible ezali koloba na biso azongi lisusu na ngonga ya 17h balingami akei kokuta bango kaka ndenge moko na misala na bango. Ndenge moko lelo tokoma ere ya kokende eglise ozali koso preocupe na bana na ndako. Era kokende na eglise bapaya bayeli yo na ndako. Era kokende na eglise saki se mataki na lipeka ozali kobima okende na banzela na ye. Haleluya. Yango na Bible ezali koloba na biso tokokota na bokonzi ya likolo ndenge nini. Matthieu 6:19 atena 20 Bible ezali koloba na biso boye. Ezali malamu to bomba bomengo oye kozala ya likolo. Soki to bombi bomengo ya likolo ekozala malamu pwete na bomengo ya likolo mutu moko ta kokende akenda kofuye akenda kozwa na esika ebombama na likolo me bomengo ya se ya moi oyo tango babandi bazali kokota na ndaku kolo ndako zali wana ozali na likambu ya koloba te me muyibisa kotaki na ndaku abandi kosala nyonso azali na yango posa yokolo ndaku ozali ne loko ya koloba te omemi tabo konzi ya mokili oyo balingami bampese bazali kosilisa yango obombi mbongo ekomi ndambo bampuku bale yango mebokonzi ya likolo etikala kabele seko na seko. Haleluya. Esengela kito sosola musala ya Nzambe. Esengeli to sosola nkolo azali na posa to sala nini. Toyebike mokonji afutaka mutu oyo asali musala na ye. Alobaki yango ne bandeli nazoko benga bino pona boya kosala na elanga na ngai me ngai Nzambe nakofuta bino ezali pamba te. Haleluya. Makomi azali koloba na biso ke tango azongaki na ngonga 17h ayebisi bango lebo tele maboya kokota na elanga na ngai pona kosala musala na ngai. Haleluya.
Combien de fois bazali ko tombola biso, tozali ko zela tractere ya ko tombola yo, esika yo zali balingami, pono banda ko sala musala ya nzambe. Kotanga bibili ekoma kilo, ko medite bibili ekoma kilo, tomitia bele na misala na biso, oyo biso tomoni ke misala wana ekopesa biso lifuti. Nzoka nde misala wana ekopesa biso lifuti te. Age 1 na verset 2, soki tobandi yango na verset age 1, soki tobandi yango na verset 1 tina C, tokende komona ke nkolo atindaki profete Age akenda koyebisa biso lelo lokola ba Israelite ke ndako na nzambe tobuaki yango, ndako na nzambe tobebisi yango, makomi na nzambe tobebisi, bibili esi topasoli, esengeli tozonga na musala na nzambe. Haleluya. Réponse na biso na verset 2. Bible ezali koloba ke tango akosala musala ya nkolo nano ekoki te. Ezali mawa mingi, tozali kotambola mingi na ignorance. Lelo oleto komisa bana na biso basali, oleto toteya bana na biso balingami. Lelo ignorance ezali kozipa biso misu, memi biso moko bapara. Pona nini tozali koluka tozwa, tozali kokoka kozwa te. Biso moko basambeli, tozali koloba nazoluka mbongo ezali te, nzamba ngo pe na sambelaka. Eske tozali kosambela na ndenge ya solo? Alléluia. Ekomaki na tango balingami nzambe alobike, bokenda kobengela ngai basali wana nyonso ba oyo basalaki na elanga na ngai, ekomi na ngonga pona kofuta bango. Alléluia. Nzamba futaka mutu selo misala na ye. Ye moko abengi biso, atie biso na esika ya lingi. Bible ezali koloba na biso na Matthieu 22 na verset 14. Ke basali bazali ebele, me baponami bazali muke. Haleluya. Nzamba zali na posa tobika pwete ya lobi alingaka kufa ya mutu na masumu te balingami. Azali na posa biso tozwa bomoi. Aza na posa mukolo moko to héritier na royaume du ciel. E azali mukolo moko ke musalo yo tozali kosala esengeli tozwila yango lifuti. Yango na lobike yenda lingaka liwa ya mutu na masumu te. Haleluya. Na mukanda ya Age Bible ezali koloba na biso ke nzambe asilika ki alobaki koma bandako na bino ezali propre, bandako na bino bozali ko bongisa yango mukolo na mukolo, mendako na nzambe ezali ko bukana, ndako na nzambe ezali ko kweya. Esengeli to tombola bamira ya Jerusalem oyo Nehemi akendaki ko tombola balingami. Esengeli to kota na musala, papa tango azali ko pesa biso musala poeta ko ba oyo basalaki balingami ya kofuta ba oyo basalaki te. Haleluya. Bible ezali koloba ke pokwa ekokaki moko njabengaki basali. Atindi bango ke bokenda koyebisa ba travailleur nyonso ba yapo na ngonga ya kofuta bango ekoki. Haleluya. Bakendaki kobenga bango. Bible ezali koloba na biso Yesu alekisilaki mutu eloko moko te, ne santimi moko alekisilaki yango mutu te. Balingami tozali kosala musala nzambe elikia na biso ezala teke na te yaka bien, soki nazote ya natindika bato bakweyaka, soki nazote ya onction ezalaka makasi. Nzamba aza na posa ya onction na biso te, mais nzamba azali na posa ya connexion ya biso na ye. Kura wana ebenda kabiso liboso na nzambe pona kotombola kakiti na bunzambe mukolo na mukolo. Abenga ki bango balingami. Nani akozwa ebele pe nani mutakozwa muke? Haleluya. De fois tango to sala kana misala okomono sala ki ebele balingami, membongo bakoya kofuta yo eza oyo yo zalaki kokanisa te. Mukolo wana pe tango nkolo abenga ki basali ba oyo basalaki na elanga na ye, makomi ezali koloba na bango. Haleluya. Makomi elobi na biso ole abandela na bato oyo bayaki liboso, nkolo abandela ki na bato bayaki na 17h. Haleluya. Mutu moko te
oya bandaki na 9h to 12h oya yaki koloba ke no ngai pesa ngai 3000. Bible ezali koloba ba oyo bandaki na 9h, ba oyo bakendaki na 12h, ba oyo bakendaki na 15h, ba oyo bakendaki na 17h. Ole azwa nanu ba oyo bakendaki na 9h balinga minkolo bandelaki na ba oyo bakendaki na 17h. Alléluia. Ba oyo yakendaki kotela misana wenze alobi na bango bozozela nini ti sikoyo bozali kaka awa ale botele mabokende. Haleluya. Esengeli teke traktere ya kotombola biso pona tokota nelonge na musala na Nzambe. Alobi ke nkolo ye afutaka na lolenge na ye. Abandili na ba oyo bayaki na suka balinga minkolo abandi kofuta bango salaire na bango. Afuta kite kafuti mususu 2000, afuti mususu 1000, afuti mususu 3000. Non, Bible ezali koloba na biso afuta ki bango ndenge moko selo misala na bango basalaki. Ezalaki na mutu moko ta kokaki ko déclarer ke ngandenge na yaki 9h pesa nga boye, ngandenge na yaki 12h na sali ebele. Au contraire ba mirmiraki ndenge Bible lobi na verset 11, ba mirmiraki balobi ke koma siko biso batoto yaki liboso bazali ko pesa biso salaire ndenge moko na batu oyo bayaki na sima. Balingami ebele basala déjà 30 ans na kati na église. 30 na ye ezala kaka ya maloba me misala na Nzambe ezali te. Yende mutatia ka trouble na kati na église na ba oyo ba yesima bazali ko sala musala Nzambe, ba oyo bazali ko tombola ka musala na Nzambe ye kombo na ye ezali trouble pona bundisaka ba oyo bazali ko sala musala ya Nzambe poete ye azali bebe spirituel miliki oyo banda komela ti lelo asilisaka yangote amelaka kaka biberon. Alléluia. Pe batandenge wana tango bayaka trouble zalaka makasi na kati église lingomba eninganaka balingami azotanga bambula sali, azotanga mikolo ya sali, azotanga kombola ka klasi, amataka na podiume, amemaka Bible ya pasteur. Eza komema Bible ya pasteur ete muteko kwetsa biso na bokonza likolo. Yamwana benga ki bandeko nyonso oyo oyo bayaki na 17h, ba oyo bayaki sima esengela ki afuta bango salaire na bango. Natango asilisi kofuta bango balingami nde abenga ki ba oyo bayaki liboso abandili susu pe kofuta bango salaire na bango. Peut-être ba oyo bayaki liboso batuna ki pe ba oyo bayaki na simatango bazwaki ke bozwi combien awe komama te. Eyaki kosala ke bango balobi ke koma biso nyonso koma na biso batuto yaki na 9h 12h 15h tozwa salaire ndenge moko na bato baye na 17h. Alléluia. Bible ezali koloba na royaume du cieux ekozala bongo. Nani akokota, nani akotikala, nani azali ko se préparer. Balinga mina na Matthieu 6 na verset 21. Bible ezali koloba na biso esika or na ngai ezali, esika bokonzi na Nzambe ezali, esika pe motema na ngai ekovanda. Tozali kotia eliki na Nzambe, to tokutami na mukanda ya age, to pesa Nzambe réponse ke tango nano ekokite. Memi liloba oyo eza na ndeko nanga mwana mama na ngai aloba na ngai yango ke tango nano ekokite. Ebele pe tango nano ekokite, tango na bango ekoka pona komela masanga, tango na bango ekoka pona koyiba, tango na bango ekoka pona koboma, me tango ekoki nano te pona kosala musala na Nzambe. Balinga milisese oyo ezotalisa biso kobongola mitema pona tomona bokonzi ya likolo. Mitema na biso etale kuluzu balingami, makanisi na biso etale kuluzu pona koweli la bokonzi ya likolo. Soko kanisika kebele bakufaki na corona balingami, baetufaki bango bakufaki ngai na yo. Soki tozali kino na mukolo na lelo topesi Nzambe nini? Combien toyaka nango mukolo na église? Eloko nini ya mutuya topesa ka Nzambe? Tamsu tozobela tozali kobika.
me tozali na bomoi toleki ba oyo bakufi na nini na hôpital ebele bakufi ebele baza na prison ebele bazali na bapasi ya opération ebele baza à l'agonie. Haleluya. Topesi bango nini? Balingami esengeli tosala mosala na nzambe. Awa na verset 16 Bible elobi na biso na yango nkolo alobaki ba oyo bakozala liboso mokolo moko bakozonga sima ba oyo bakozala na sima mokolo mosusu bakokoma liboso na royaume ya nzambe balingami ekozala bele lolenge wana. On a te yaka Bible, natanga kama komi de Genèse ate Apocalypse, on a kapitaka ba chapitre nyonso na mutu okotikala. Mutu oya tanga akaka chapitre moko, akanga akutu ba chapitre te, iye wana nde mutakomona bokonzi na nzambe. Alobi yango lisusu na Matthieu 13:30, alobi yango lisusu ke batu oyo bakoyaka liboso bakozonga kasima. Soko tanga kaka ke papa nanga zalaka pasteur, papa nanga zalaka diacre, mama nanga zalaka mama diacre, balingami tokokota bokonzi ya likolo te po ete bapara na biso bazalaki ba chrétien. Mutu na mutu esengeli kakinwani na ndenge kikongo eloba mutu kadinwani na balingami tomi bundela biso nyonso nani akolonga nani akokota nani akotikala. Haleluya. Matthieu 19:30 alobi yango. Alobi ke ba oyo ya liboso, ba oyo ba mitombola kabalingami koya na ndako nzambe, eza komitombola te, kenalata kakitoko, eza komitombola te, libondeli ya publicaine balingami. Haleluya. Wana publicaine azali koloba na mukanda ya Matthieu 18, je pense au Luc 18. Ke ngai nasambelaka napesaka dimi nanga na jenaka mikolo nyonso nzambe aza na posa vantar na biso te nzambe azali na posa bilamba na biso te nzambe azali na posa te ke ngai kaka mutu na shofaka na eglise balingami me nzambe azali na posa ya mitema na biso to bongola nde mitema to mona bokonzi na nzambe. Yango alobi ke mukolo moko bato ya liboso bakozonga na sima pe bato na sima bakokende na liboso. Haleluya. Ya futaka na tango ekoki selo misala ya moko na moko. Nzambe oyo azali na lola apambola biso po ete azali nzambe oyo aza na bomoi. Napesi lilobe pa ya pasteur.